Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend Ernest Obozwami Senuela TV, nazope Sabino Bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola bomba pe ya batela biso. J'espère que tout va bien, la famille bino pe boza bien, babone à Noëlla TV, babizou, na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, na pesi bino nyonso mbote makasi Nzambe na lola batela biso. La famille bisika no Obozwami Ernest Obozwa vidéo na biso to like to s'abonner. To partager, to aimer et copier sa biso bien makasi. Et surtout puis ba commentaire na bino pe na vidéo pe esalaka bien. Mais ba commentaire na biso ezala ya malamu o ya kopesa ba conseil o to kolobela vraiment et pe sa biso leçon na ba o bazo sala mabe ba luka ko changer pona ko sala bolamu po ba bible lobi bolamu e polaka te soki ozosala bolamu nzambe pe akokanisa yo akokanisa libota pe bana na bino akokanisa. En tout cas toza kolobela na minute na tango oyo analyse na biso ezali kaka moko oyo na TikTok ezokite ezomata Karine Mokonzi la baronne nzambe ya YouTube te mais muto yo ayebi penza YouTube bien oya koloba ke Karine ayebi koloba te na YouTube vraiment akosi. Donc tozo kolobela ngo pona makambo oyo mura oyo yaki kobimisa camarade na ye bazalaki na ye depuis longtemps oyo abando kotela ye na makambo ya lukuta azo kotela ye na makambo azosala n'importe quoi ba secret na bango oyo zanga tina pardon mais lelo aye kobimisa ngo du fait kamoni ke akimi na mboka bapaya. Donc alungwe na mboka Congo parce que soki alobaki yango na Congo azala alinga azala mutu oyo ya mokangami mais aye kobimisa ba secret yango balobi ke en tout cas fu bozala ke ba o bozomona ke mutu naza na ye camarade oyo azali ya sir yende akobomba ba secret na ngai yende mutu azali mwana mama na ngai yende mutu azali nyonso ya nga or que rien bomikosaka mokili oyo confiance azali te sur pe azali te sur ezali yo moko sur eza yo moko o bien mobali na yo o bien mama na yo o bien ndeko na yo lelo pe confiance 100% ata na bandeko ezalaka pe te. Donc yo moko fo mizala sur na yo moko koloba te ke te mobali na ngai ya sur camarade na ngai ya sur non. Tomonaki ndenge mura bando ko protéger grâce te monaki chassa neti azo ko protéger lik wana ekweya te po parce que nzoka nde ezalaki lukuta mascara azo lobaka ke azela jour na kobima na mboko ndenge na kopanza ba secret na ye nyonso akomona yango touti komona ngo touti komona ngo biso nyonso ndenge mura abando kotela grâce temo bolimbisa ngai lelo ekomi ke grâce temo wana azalaka moto intere akabaka te ye ayebi kaka bandako na biso place ye afandaka moto ayebaka te siko kala wana bofandaka wana boyebaka ndako na ye te pourquoi bomitunaka te kikamarade yango bozalaka bosala yango kaka ndenge nini kaka na babar komela bashisha komela banani bamakaya oyo ya bamakasi bozokende kosala n'importe quoi yango wana kikamaderi bobanda osala yango wana. Donc ye azokoprofite azokoyebaka baplace bino bofandaka mais bino place ye afandaka boyebi te siko oyo obimisi soki Karine moto alobaki yango liboso bolingo olobaki te Karine wana azali motema mabe Karine wana azali ndoki Karine wana alingaka grâce te Karine wana alinga boma grâce Karine wana azali jalouse parce que grâce asi abala ye abalaki te yango esalaki jalouse siko yo moko camarade ya sir yo moto bando okitisa Karine wana na miniature okitisi mama ya Karine mama Charlotte okitisi wana ozokotela camarade na yo ya sir ozofinga mama oyo azaneti mama na yo obandi kofinga ye pona nyonso wana oprotéger camarade na yo ya sir grâce temo. Et puis lelo obosani oyo camarade ya sir obando kotela
oye kotanda oyo vérité ya ye na kati ya réseau sociaux siko bato bamona yo oza nani pe olingi nini. Oza sorte garçon ya ndenge nini, oza sorte ya camarade ya ndenge nini. En tout cas eza pasi mpona bino bacongolais, eza pasi mpona bino bacongolais. Excuse excuse nga bandeko, pardon. Eza pasi suku nazokamwa bato nyonso bazoloba na réseaux sociaux lelo, nazokamwa penza bato nyonso bozotia na bacommentaire bozoloba ke na bamama te, Karine kotanga koma mama grâce te, Karine respect kofinga te. Bandeko, Karine pe azofinga te, tomoni place Karine afingi te. Karine azoloba kaka oyo amonaki, oyo asalaki, oyo peut-être yo na nga tokoki kosala te. Mais Karine asalaki yango. Aza ni ndeko ya grâce, aza ni famille ya grâce, aza ni libota grâce, mais azwi ye na charge na ndako na ye, azolesa ye, azolatisa ye, azokende pe plus loin kozwila ye pe charge ya hôpital. Boyebi bino moko na mboka na biso ndenge nini soins médicaux ezalaka, mais Karine andimi kozwa ye na charge wana. En tout cas moto abongo vraiment boya kofinga ye kaka boye, bozo silisa ye boye. Karine nango ata aza na mabe na ye, mais quand même asa mwana moko aza malamu, aza malamu. Ndeko na yo te, aza mama na yo pe te, bokutani kaka bongo ayo kozwa charge na yo. Olie bopese pe merci moto sauvé yo. Toboyi te aza nzambe te. Kolo pema oyo apesaka biso pema ezali nzambe, mais à travers ya moto abikisi yo, nzambe asaleli na kati ya Karine abikisi yo, mais faut pese merci. En tout cas, mais bino bozo na minito Karine siko alobi ke trop c'est trop. Donc camarade na ye ya sursir aye kopesa nzela. Bongo Karine aza nani? Aloba te yende nani? Yende Yesu. Obene yende mutamela kaka ba secret nyonso yende ya bomba. Non, parce que mutu nyonso yeba ke ezalaki boye poto yokaki kaka grâce e rabando koloba. Karine atiko loba te, Karine fanda bouche be aloba kite. Peut-être abando batela ke non o leki nanga na koko panza nyonso te. Baloba ke la famille c'est secret, sacré soki sacré balobaka. Alors Karine abando zalake non nami bomba nami batela ye eza problème te. To mona ki grâce ya balaki Karine lingaki abima. Bolobi yango nini obimi pe kaka oko fanda calme to bimi kaka. Donc po abomba kaka ba secret oyo ya grâce à lobateke grâce boye donc abomba. En tout cas ba congolais faut to changer, ba congolais to changer. Po surtout to changer te boye to bana ko bomana kaka boye na ba ata moto asali eloko te bo bandi ko bomana. Non. To changer, to lingana pe na busolo, to zalaka teke, bozo kaka part ya mutu moko, tozo yeba te nani Karine nango asala pe nini, o communauté mobimba ba congolais ke so Karine asali eloko boye, bango nyonso kaka pona Karine eza mabe. Donc mutu mususu oya asali bandimaka ya mutu wana ya Karine de yende abomaka batu, yende démon, yende mutu nyonso ya mabe, yende mutu ya fingaka batu te bandeko. Awa to mona kana poto tuza na poto ata muta uti ko boma moto bakenda kana ye ba jijaka ye pe ba jije pe donc ba fandi se ba yoki ye pe alobi ke na bomaki ye po na boye asala ke eloko boyango na bomaki ye ba yokaka ye pe bandeko. Siko pourquoi biso ba congolais to linga te ko yoka mutu ata mutu asali mabe to linga ko yoka yete pona nini bandeko? Pourquoi to sala kango? To koko tika te karate wa to zala kanango
toluka mpe koyoka mpe bandeko na biso baninga na biso moninga oya kokufa na maloba na munoko na raison na munoko bino bozopesa kaka faute siko bapreuve oyo nyonso Karine alobi akosi kote nini abakisi kote nini soki akosi soki abakisi grâce temo aza na bomoi murango wana pe aza na bomoi donc bango nyonso ekiri na bango soki ekiri nzika bazalaki bapesi ekiri nzika boyoka na bango ekiri nzika bango nyonso baza na bomoi na bakamarade oyo nyonso bazalaki na bango Karine atangi soki Karine akosaki me baluka mpe baleka balobake no Karine place boye oyo olobi okosi eza bongo te place boye olobi eza lukuta nene ya tokende tozonga bobanda kala na Karine bowutaki mosika bolia place moko bomela place moko bolala place moko tokoboya yango te oza camarade na ye mais est-ce que Karine oyo alobi akosi te mais tomoni yo ozoloba ke Karine non tika kote bamama te kotouche bamama te oui toyebi yo kote wana osimbaka te oza respect kote wana po toyebi mama azali sacré mama moto apesaka vie mama moto apesaka nyonso toyebi oui oza na raison mais ndenge nyonso bafingaki mama ya nani ya Karine est-ce que aza mama te okotaki pe olobaki kete botika mama Charlotte aza rien à voir na kati ya makambo ya réseaux sociaux mais bapakolaki poto bapakolaki esalite na réseaux sociaux oyo bana basi nyonso na bandako baza bamama mpe baza na bamama mais batalaki teke oyo mama ya moninga bazobenga ye Chacha Mbanga ya kofanda awa yoka sans respect sans respect na mama moninga or que biso bateya biso mama moninga mama camarade azali mama na yo biso bafricain respect wana bapesa biso ke omoni mama moninga respecte ye yaya moninga respecte ye papa moninga benga ye papa mama moninga benga ye mama mais tozomona na réseaux sociaux on dirait bato yo bautaka na kati ya zamba on dirait bango babotamaka bango nyonso babotama na poto or que soko otali bien bato nyonso basalaka ba émission baza bato baya koya bato babotama na poto baza te wana tokokosa te bana poto bato baya kofinga awa te bano babotami na poto bato basalaka ba réseaux sociaux te ezali kaka biso toye bato baya koya baimpoli o bato tala teke oyo eza mama na kofinga mama moninga te parce que nga mpe naza na mama soki bafingi mama na nga na osepela nini non moto akoloba azalaki te bango nyonso bazokotia ye wana Chacha Mbanga Chacha ya kofanda awa zwa kiti fanda na ranja liboso ye mura wana aza na mama mais azwa mama Charlotte azotia ye fanda na ranja liboso Karine alandi evi makwiti evi moyiba baparfum ya kofanda awa nyonso wana bomonaki yango te na Arieta oyo babonolobake ali express pe ya kofanda nyonso wana bomonaki te ya solo tozoloba pe teke topesaka ye motuke afinga mama Grace non akofinga te mpo na ngai nazomona ke Karine azobimisa donc azobimisa pasi oyo ye basala ye na kati ya motema yango alobi ke abimisa yango mpo azwa kimia mpo na ngai namoni yango eza bongo bandeko namoni yango bongo namoni azofinga te azoloba ke ifo abimisa nyonso oyo elekaki oyo mama Grace asalaki pate po aloba ke asangisa bana atuna qu'est-ce qui ne va pas pourquoi bozalaki bandeko ke abando benga ye ke Karine aza yana ya liboso azana deux filles azana deux garçons mais omoni siko deux filles babundani bazoko swana na réseaux sociaux yo mama yo moto azalaki na bango ensemble mama Karine yango bokoko loba ke bofingaki ye azalaki na Congo te azalaki na poto mais bakarine bazalaki na Kinshasa Karine azalaki na Kinshasa il fallait asangisa bango ayoka litoyi wana ayoka litoyi wana mais ayokaki yango te siko Karine alobi ke non
ngai pe nasala nini naloba. Même pas 5 ans ekoki te hein. Oyo bamoka bafingi hein, parce que arrêta na kosi ata 2 ans te hein. Oyo abandi kofinga ke azali mwana te, aza mwana bapile batiaka ye bapile, aza mwana popi, aza boy. Même pas ata 2 ans te. Mais Moura ayo komisa ba secret ya camarade na ye ya pire ya sir. Mais sikoyo nene ya vraiment il faut pesa d'abord basi oyo ya réseaux sociaux o bayaka na esprit ya kofinga. Il faut vraiment opesa bango d'abord conseil que non botika nde kofinga ba mama, botika nde kofinga ba papa. Ba papa basi bakufa hein. Bozo ke kozomi kwa na bango bozo kotia ngo na toa ya réseaux sociaux na bana bozo kotia na réseaux sociaux. Il faut bopesa bango conseil que non bino na réseaux sociaux botiaka bana te, botiaka batata te, botiaka donc bino na bino komi fingana. Soki ko finga eza bien. Bana na bango na bandak ba mona ke non bazo finga mama nanga à cause mama nanga azoko finga. Pourquoi lo boza mikolo boza mama? Éducation ngo na poto boye ko yekola bo mima na Congo yango mafinga. Yango mafinga bandeko boza ba mama boza basi boza na mibali na mandako boza mipesa na respecter. Pourquoi? Siko lelo bozo lobake Karine azo kofinga mama grâce Karine tozo mona parce que Karine azo finga te, Karine azo loba fingi te bandeko bolimbisa afingi te azo loba kaka vérité na oyo elekaka na oyo grâce mi monaki ngana bali mobali asirsi siko ki mobali ngo ekomili wapi libala ngo eke wapi na combien de jours même pas 6 mois libala wangana e mwangana kaka bongo ekenda hein ekenda nango otikali ni mwana ni ndaku ni eloko na poto yango banosala kopke nazolinga kaka mobali wana kaka pona kende kaka poto nzoka nde ozomisala mabe kaka yo moko ozomibibisa kaka yo moko ozomibibisa réputation na yo moko na nzoto yo moko kaka pona intérêt ya poto bokasi poto yango mapata ekweyaka elongaka likolo ekweyi poto eza facilité hein. Poto soko salite ou lukite au bima pété au se retrouver na eloko te ozelaka moto so balukaka na place moko ndako wana kake na sombi kake na yeka siko na 5 asomi ndako te asomi ndako parce que akutani na mobali ya malamu asombi yo kansi bato nyonso basalaka ba video na YouTube o bato nyonso o bafingaka basoma bandako te basomba te muta kosa te bango nyonso te basomba oui par moko basomba mais bango nyonso te hein. Siko Karine ayekaka wa 5 ans approuvé alakisi bango ke nga naza Karine asombi parce que akuta na mobali ya malamu mobali o apesi pe ide ya malamu basombi siko ki clochard bobano finga ye alalaka libanda aza na eloko te aza na boye te asomi ndako na poto sikoyo hein bon basusu ke alakisa bino ndako yango après soki alakisi bino yango bokondima pete malamu kaka afanda kaka bongo ndenge abomba pe arieta ndenge pe akobomba ndako na ye pe akolakisa yango te parce que boza mitema mabe bozalaka neti bozwaka kaka par côté moko donc côté moko boboma ye bosala ye ndenge alingi parce que ye aza na ntina te na kati ya société donc ye mama na ye bafingaka aza ntina te na société toyebi te mama Charlotte yango asala bino nini moto azoderange réseaux sociaux ezali Karine bosilelaka na Karine ndenge bofinga Karine mais bosotaka bozokende plus loin ntina mama boke plus loin ntina bana ntina mobali mais bosalaka eloko moko ezalaka te personne aya koloba ke non botika mama wana asali eloko te to bano mona na réseaux sociaux ezokite ezomata moko te aya kopimela moko te hein moko te sikoyo tomoni pe Karine aboti pe tomoni réseaux sociaux bakauki nie on dirait eloko ezalaki te on dirait bato babando loba te donc calme moko tozoyeba te on dirait bampuku bakoti na kati ya ndako nango batami toyebi te bakenda wapi basoso bando koyoka bakenda tozoyeba te mamboli na babano benga mambolina
mamboli na boye akosi zemi, mamboli na boye atie AliExpress, mamboli na wana aza mwana te, aza mwana bato asie ake defa mwana bato abazalaka na ye wana, mama na ye ake musala, ye mamboli na tikali na mwana, bandeko. En plus bato bazoloba bongo baza ba mama ya bana, bakendaka maternité, bake kamo na bana. Donc bazali na doute, donc Karine akoko bota te. Donc bomona Karine ango ke azali Yesu. Donc azalaki Yesu ki akoko bota te na Marie akota mama ya Yesu abotaki Yesu to monaki to ndimaki siko Karine obono ndimeke akobota te pona nini oya pasolaki matresse na ye amoniki akobota te bondima te aza nani pe oya tiaki pwena bomoi na ye azalaki nani. En tout cas, si vous avez bato mosusu boko lo basusu te boko kanka minoka ndenge bokangi minoko wana botala ka ndenge Karine azoko bota ye moko azolo bake botala kaka ndenge na koma na bana 10 botala kaka na réseaux sociaux boko fanda kaka wana bomona kaka elevation na ye ndenge ezokende bomona ka ndenge azosoma bandaku ndenge azokusa bana 10 ndenge azobota po bokanga minoko boyebake te. Nzambe basakanaka na ye te pe apesaka na tango oye alingi yo pe ye kuna o azokoluka pe mabota o azoluka pe elevation lokola Karine zala pe na kondima pe zala pe kaka na kondima zala kaka wana okozwa humiliation ebomaka moto soki ebomaka moto mbele Karine moto elingi eboma Karine mbele alinga loba susu te mais du fait que humiliation ebomaka te kutu epesa susu gloire ozwa gloire yango gloire lelo Karine azui gloire wana Nzambe azopambola bino bofinga wana Nzambe azokopambola ye bino bozoloba n'importe quoi Nzambe azokopambola ye bino bozosa n'importe quoi Nzambe azopambola Karine elakisi bino ke bosalaka moto mabe te na vie bomona teke po wana azui bokumisa wana ke wana kuna kuta kozwa te bobwakele bambwakela siko bomoni ndenge histoire ebalukaka bano kumisa grâce abali mwana muke abali liboso na ye kuta kobala mukolo nini tala mwana muke abalaki na combien de jours mais Karine abali mwana ye déjà Arieta bientôt 2 ans akokende 2 ans obo lobelaki akobala te akobota te mais mwana ye pe ye wana azoloba Arieta koma koloba Arieta ye pe munoko aboyilika munini yango ko Arieta munoko akobana kolobela ba chinois na kati ya ba life awa kosonisa pe ba chinois Karine kolakisa Arieta makambo ya réseaux sociaux te po akoya kosilisa bato na réseaux sociaux ezala guerre bandeko. En tout cas, tosalaka te bolinga côté mususu bolinga te. Karine azali congolaise, des pères et des mères. Grâce Temo azali congolaise, des pères et des mères. Ce qui problème ezali boloba kuna bo pesa conseil, kuna bo pesa pe conseil. Bo zalaka te ke bo kote la moto moko aza mwana muke. Non, mwana muke azate. Kakina zo loba ke bazalaka grâce Temo azalaki na 28 ans. Mais bino boya ko kita grâce Temo chaque fois mbula 25 ans. Donc na lelo azalaka na 25 ans. Arieta abotami bolobaki Arieta aza mukolo ya grâce azalaka mwana muke. Yango bokumisaka ye apesaka bino nini yango bakopi nango ya salaka ye apesaka bino bokitaka ye bokotelaka ye boye bato mosusu bomaka bango comme baza na tina te kaka grâce moto aza na tina Mungu ape kaka ye na bakonzi soi-disant kaka ye. Donc ye azali tout terrain bata théâtre pe kaka ye wana kaka mwana muke mwana muke ayo makamba bongo. En tout cas bandeko tosalaka injustice te eza mabe liboso ya Nzambe oyo bosalaka eza mabe. Moto nyonso azana droit moto nyonso azana droit ko vivre moto nyonso azana droit ko sala oyo nyonso esengeli asala azana droit. Alors bozwa kaka para moto moko te moto mosusu boboma ye kaka po ye azo mérité te ye ne moto azo mérité te.
o nyonso muka ye nango soki Karim talobaki bolinga bolobake alingaka ye te aza motema mabe azali ndoki yende abana na bambwa yende boye sikoyo ezali mutu na ye moko mutu abimisi yango bolobela ngoti bolobela. En tout cas la famille ezali kaka moi ezali ka analyse na ngai nayaki nango mpona solola na bandeko na biso bacongolais. En tout cas totika 2 poids 2 mesures biso no toza bacongolais na bacongolais tozomérite mpe respect biso nyonso kofinga nde eza nde mabe. Il fallait bopimela d'abord ebandeli ndenge bando finga mama Charlotte biso bolingi bobima bopimela du fait que bopimelaka te botika mpe moto mpe epela Karine mpe alobi mpe akotika te ye mpe akoloba me azofinga te azoloba azokorige bino nde bacongolais botikaka nde kokotelaka moto moko basusu bozoboma bango azofinga te alors botika ye aloba na réseaux sociaux eza na moto bafingaka lokola mama Charlotte wana aza te mama wana mpe azomérite pourquoi pas azomérite vie parce que abota mpe bana na ye azomérite mpe respect azomérite respect mama wana aza mosali na nzambe akende koteya bato akende so deja moto aye na ndako na ye ozalaki na problème ateyi bino bozwi kimia sikoyo wana aza moto akosaka na ye te azoteya bato azokende kopesa baclochard biloko ya kolia azopesa bato na bopital azokende kopesa bango liloba na nzambe azokende pesa bango eloko ya kolia alors sikoyo bozokofinga ye pourquoi bofingaki ye aza motu non aza mama moto apesaka bomoi apesaki bomoi kala Karine te apesaki mpe na bana mosusu alors il faut tochanger totikake toyebake non baparent tofingaka bango te parent nyonso aza na droit ya komérite respect parent nyonso ata papa mama grâce aza na droit azomérite mpe respect eza nde bongo. En tout cas il faut changer. Faut tout changer. Donc, c'est un peu ça, la famille. Vraiment, nous avons bino, bo liker, bo partager, bo aimer. Et que ça, la biso bien la vidéo, na biso bandeko, Balandia Noëlla TV, bo s'abonner, et surtout partage na biso, et ça la paix bien, et que ça la bien na kombo na yeso. Nous avons bino, Balandia Noëlla TV. Bye bye.